Mbote na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo pe balandi ya 3x2 radio kachopa.com tala biso wana toye lisusu na tongo ya lelo bama batata bandeko parce que vraiment toza na bosenga ya koya pona ete to mobiliser to sensibiliser bandeko na biso parce que tozo kenda vraiment en tout cas na dernier virage bama batata bandeko toza lisusu na ta perdre te ya kofanda sans que to mobiliser bandeko na biso vraiment na ndengo toza kokenda pona mboka na biso Congo. Bama batata bandeko lelo ezali mokolo mwa misato ya poso, mokolo mwa mwambi ya sanza ya zomi na moko, mobu ya koto mibale na zomi na sambo, tokomi na ngonga ya libwana miniti tukumine na mine awa na kati na studio na biso ya radio kachopa.com pe ya Congo Bololo. Alors, bama batata bandeko toye na pokwa lelo pona to mobiliser bandeko parce que l'air est grave. L'air est grave, tout ça est sous attente, bama batata bandeko. En tout cas, il faut que tout y a vraiment pendu à l'air. Les longs, en tout cas, Tokope Sabino, tout simplement, information, hein, où ils ont collé sur le pénal en Boka ya Goma, où ils allaient toujours porte d'entrée, il y a toutes les rébellions, hein, toutes les contestations, hein, ici Kawapi en tout cas, les longs où ils allaient na Hippolyte et Kanambi à l'aise kabina na mutu en Boka na biso, porte d'entrée na ye clandestinement, ils allaient sur le pénal na Ngamwana Maikuna, ils allaient en ébullition. Après, bama batata bandeko tokoya koleka na mobilisation, sensibilisation. Parce que lelo toye tout simplement na cadre mobilisation, sensibilisation, bama batata bandeko, pona ete bandeko na biso va prendre conscience. Après, tokoya kosuki sa solo pena, en tout cas, na conseil. Il y a les grands maîtres Fumo Mandansemi, en tout cas, sur le point de vue santé. Oui, effectivement, toza kobunda, et sengelipe to kwa kobate la santé na biso. Voilà, le grand maître Fumo Mandansemi a sili ko prodiguer, en tout cas, les sages conseils pour la santé, il y a biso bato. Surtout, il y a particulièrement, il y a biso baimboka bana ya Congo. Voilà, bama batata bandeko mayeto, memeli bino solo pena na tongo ya lelo. Alors, na Goma, depuis hier, bama batata bandeko, en tout cas, bana na Goma batelemi. Batelemi, balobi non, assez c'est assez. Alors donc, clandestin otobengi Hippolyte Kanambe, et sengeli akende. Et que option mon que zeli sous-souté, option ezanango tout simplement, soulèvement populaire pour na chasser en tout cas l'imposteur. Hein, en tout cas, moi na mosala ya bapaya mindele, et sengela longwa na mboka na biso ba mama batata bandeko, moi na ya touti rwandais, et sengeli ko bengana ye, pas na mindo qui seulement, et par le soulèvement populaire. Alors voilà, bana ya Goma, za ko telema kuna, en tout cas, l'air est très grave. Alors, tozo tia matoi, et pas wapi, en tout cas, ba province mosu sezali. Équateur, en tout cas, bozo la rapongi. Bana Équateur, bozo la rapongi, pendant que baninga na bino bazako telma, partout mboke za en ébullition, bino bozako la rapongi, Mbandaka, Lisala, Gemena, en tout cas, tozo kabinote, Bumba, en tout cas, ngonge koki, yako telema pona ko bengana mopaya, mwana mopaya étranger, mwana mosala, ya bapaya oyo batie na mutu ya mboka po abebisa mabele ya bakoko na bino. Le moment est venu. Alors, en tout cas, bana ya Goma basi kotel mama batata bandeko, en tout cas, balobi bako lâcher te jusqu'à ce que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila alongwa na kate na mabele ya bakoko na biso. En tout cas, tolembi. Tolembi, en tout cas, voilà, message oyo bana na Goma basili solo pena ko tinda pona ba province nyonso. Bana katanga bozola la pongi, bino bato obo légitima ki solo pena l'imposteur Hippolyte Kanambe, ezana responsabilité na bino sikoyo, yako telema, yako loba ete en tout cas, awa na mboka na biso na mabele bakoko na biso, oza en tout cas le bienvenité. Voilà. Bana na Congo central, en tout cas, wapi bino boza kolala, bola la pongite, en tout cas, le grand leader charismatique, Fumo Mandansemi, Asiraki Koloba. Alors donc, voilà, toujours en tout cas, le gros mot d'ordre naïe, na moment où, en tout cas, bana mboka bazali en ébullition. En tout cas, kuna na bandundu, et puis wapi, ba kolabo yo ba mozito, ba kizengi, oyo ba légitimement, en tout cas, l'imposteur na kati ya mboka, ba kizengi. J'ai dit bien ba kizengi, ba kolabo, baza na sonité à kobenga ye solo bena, en tout cas, ce qui na kombo monene, oh, donc, voilà, lié ya, le Mumba était là, c'est un collabo. Kizengi, c'est un collabo. Mozito, c'est un collabo. Alors, donc, voilà,
bana bandundu le moment est venu pour na ko bengana ba collabo wana en tout cas oyo basala ete ba légitimer l'imposteur Hippolyte Kanambe na kati ya mboka na biso. Alors voilà, bonanda lokolo bande kwa Goma basi ko telema. Alors ekomi ngonga na bino bana boyomba bozali wapi. Alors ngonga ekoki pona ko telema ya ko bengana solo penda l'imposteur na kati ya mutu ya mboka za ko bebisa mabila bakoko na biso. Le moment est venu en tout cas bana kini monokote kasi misala. Alors le moment est venu ya ko telema en tout cas pona été en tout cas cette fois-ci rien ekozong sabino sima bana Kasai bana Kasai Sud Kasai bana Sud Kasai ngonga yango etelemi pona ete boko kasoro pena kola kisa mokile ete en tout cas l'imposteur Hippolyte Kanambe oyo abengana ki bande kona bino bakomba réfugié soro pena na mboka ya Angola. Alors en tout cas cette fois-ci tout le monde doit nécessairement à côté de ma pona ko bengana l'imposteur oyo ayeki kokosa biso pe omeli clandestin moko boye bama batata bandeko pe ba glisser ti jusqu'au sommet de l'état. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timanti balandi ya 3 fois Radio Kacho Papa comme pays ya Congo Bololo et pas pitoza ko informer bino maye mazali ko le kanakati na Goma tuka kuna ébullition ya ko sakanate bango basi ba bandi balobi esbiliaki bango bikoki. En tout cas toujours félicité bana. En tout cas matondo mingi bama batata bandeko voilà l'information on a ko pesa bino concernant Goma kule papi bandeko biso baza ko telema. Alors toke na cadre ya mobilisation bama batata bandeko. Cadre à mobilisation ezali nini? Le rejet total. Je dis bien le rejet total ya Nyangala Kata oyo babengi Nanga. Nanga c'était Nyangala Kata oyo azali mopaya azamo na mboka te bama batata bandeko c'était Nyangala Kata oyo ayeko annoncer calendrier ya bozoba oyo toyoki bama batata bandeko. Est-ce que biso tozana besoin ba élection? Tozana besoin ba élection te parce que mboka tango ezaka na occupation bakendaka na bango na ba élection te. D'abord, si sa occupation, imboka bavandi, pe ba organiser ba élection. Nous savons très bien qu'en tout cas, mboka ya Congo, ezali na occupation, ezali na colonisation toute rwandaise. Alors donc, est incarné par les clandestins Hippolyte Kanambe, c'est un clandestin. Hein? Ouais, go bata masima ya Laurent Désiré Kabila, hein? Pour na été aya kozwa bokonzi na violence en tuant, en tout cas, Laurent Désiré Kabila, pour avoir beaucoup de. Alors donc, les résalis à l'élection, les résalis à soulèvement populaire. Le peuple doit se soulever. Pas question de dire que, bon, voilà, il y a un calendrier électoral. Bakenda Kanaba élection na mopayate. Hippolyte Kanambe, c'est un étranger tout rwandais. Nous devons les chasser par la force. Utilisons tous les moyens à notre disposition pour chasser cet étranger. Utilisons tous les moyens. Hein? Bilo kono surtout ko za na possession na biso. Pona ko benga na mopaya wana oyo ayeko yokisa la race bantou soni bama batata bandeko. Et puis, il n'a même pas la honte. Il y a que se maintenir na mboko ezali ayete. Mais yo Hippolyte Kanambe, yo ko yoka sonité mboko ezali ayote. Yo lingo se maintenir na pouvoir na mboka wana. Au Kosaki 80 millions de Congolais kozali Congolais, au Kozana tout Rwandais. Et les Congolais n'ont pas pu su. Alors, et maintenant que Bayebi ki yoza mon paya, il est temps, oki mayon moko kende. Alors donc, oza ko son tété, bilia ki yobi koka. Alors, bana Congo nyoso, ba telemi, pona été en tout cas, bilia ki non, na kati mboka na isili. Mbongo yo zui na kati mboka na rajo ko sanza yango, bama batata bandeko bana lisanga timanti. Donc voilà, bama batata bandeko, calendrier électoral oyo nanga za ko ya ko pesa bino ezali tout simplement ko cracher mémoire bande ko na bino banso ba kufi o ba tie bango na ba fausse commune na Hippolyte Kanambe. Donc na kati ya mboka ezaka na occupation na colonisation ba kenda kana ba élection te. Ba bengana d'abord les occupants, ba bengana d'abord ba colonialiste sikoyo dukoya ko sala ba élection. Tala tango to sala ki coloniser na Tata Nabiso, bien sûr, tant que qui colonisé dans ba Belge, en tout cas, organiser qui ba élection, mais tant qu'on est ba bengani, ba colon,
alors batikali bango moko na mboka na bango nde na tango wana sikoyo bayi ko organiser ba élection bomonaki le premier président Kasavubu okuti kuna le premier ministre Lumumba okuti kuna ba généraux lokola ba Mobutu etc. Donc batie équipe yon surtout na place pona ete bako kotambusa mboka simaya ko bengana ba colon o ba ki ko coloniser etenya mabele ya ba koko na biso. Alors maintenant, nous avons la deuxième colonisation tutsi-rwandaise, incarnée par Hippolyte Kanambe à la tête du pays. Bon, suko boza kolobake token na ba élection. Et alors, Nanga, un escroc, escroc. Nyangala kata moko boye, yazo ko annoncer bato calendrier électoral. C'est comme si les Congolais ont besoin de calendrier électoral. Toza ba zobate. Cette fois-ci, toko s'occuper na yo, mais c'est Nanga. Toko s'occuper na yo. Alors, bana Congo, élection na colonisation na occupation alors donc nous rejetons en bloc en tout cas les calendriers ya lokuta ya nyangala 4 babengi solo pena nyanga nanga oya yiko ko annoncer na kati ya mboka mabele ya bakoko na biso. Alors voilà bama batata bandeko bana lisanga timanti alors esengeli biso nyonso tout totalement comme un seul homme pona ko benga na bato totena biso nyonso tout tous les partis politiques, bah leader parti politique, et c'est là où utiliser langage et révolte. Vous êtes là, vous n'utilisez même pas le langage de révolte. Yoti lombo. Vous avez ça la complaisance, allégeance na Hippolyte Kanambe. Vous avez utilisé le langage et à révolte été. Et les autres partis politiques, vous avez utilisé le langage et à révolte été. Vous attendez aller aux élections avec cet escroc, avec ces clandestins, avec cet étranger à la tête du pays. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Bon, suivre en tout cas ligne Oyo, les grands maîtres Fumuma Dansemi adopté. Ligne dire Pona Kolongola, Mopaya Namboka. Il appelle ce Mopaya avec son nom. Son nom n'est pas Kabila, s'il vous plaît. Son nom n'est pas Kabila. Son nom c'est Hippolyte Kanambe. Mona Kanambe Adrien. Il faut appeler cet homme-là par son nom. Lokola, Ndenge Fumumanda Semi, Azako Bengaye. Cela veut dire que Azana place na ili sous nakati ya mabele ya bakoko na bisote. À Kosibino pendant 16 ans, 17 ans, il est temps qu'il doit partir. Bakosa kakaka zoba. Bakoko na biso balobi batia kaloboko ya zoba kaka mbalami balemba misato te. 2 fois bi ya pernati comme disait Katumbi. Alors bolingi ba ko tia bino so 3e bi ya pernati. Non. Toza bazoba te. Bana ya Congo. Botelema. Bozela teke non ba payaba dicter bino ndenge ni na kosala. Biso moko to sengeli tozwa en charge mabele ya bakoko na biso. Prenons-nous en charge pour combattre, n'est-ce pas, l'imposteur oyo, clandestin oyo, aye na kati ya mboka na biso, kovanda na kati ya mboka na biso. Na mboka yonso tout ya bapaya, clandestin koyu koma président de la République te. Ezali vraiment na histoire ya mokili te, un clandestin lokwa Hippolyte Kanambe, aya ko se glisser jusqu'à ce comme président de la République na mboka na bino. Et puis bovandi boza ko produire. Aza ko siéger na ba parlement na bino. Aza ko vanda na, aza ko suer. Palais présidentiel Nabino. Mais quelle honte! C'est une malédiction. Alors, et c'est aussi sa malédiction. Malédiction wana ba payate o batia ki ba goya aussi c'est abiso malédiction. Biso mokoto sont prendre en charge pour aussi sa malédiction wana o Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila aye ko suer na kati ya mboka na biso. Alors, moment yango yo tokoki kozela le 31 décembre été. Pour la bande ko baza ko le 31 décembre. Mandat Hippolyte Kanambe c'est là que depuis le 19 décembre 2016. Soki lelo aza ko vanda na bokonzi wana. Ezalaki pona bakoro bakenda ko sala solo penda na Sun City na Bolimbisi na Union africaine. Alors donc bakoro wana a respecté Angote. Donc cela veut dire que
tokoki koloba makambo le 31 décembre te. Donc tokoki kobengana lelo lobby et après lobby. Donc ba action esengeli ekoka kobanda poto chasser parce que ba corona sa buka. Vous croyez que mon paya koya pour à respecter ba corps au bino bokoki ko signer na kati ya mboka? Non. Lui a qu'un seul objectif, rester éternellement dans ce pays parce qu'il a trouvé le boulolé, le kola ba mende, il a trouvé le boulolé, le kola ba aussi au kutundu, ba bololo le kola olengankoi, ba bololo le kola ba atundu. Ah, vraiment mama batata bandeko. Nako senga penda na mbuta ba tapala yo bunda ki pona mboka wana. Otinde la biso ata kake beta atundu. Soni wana ya bangale longwa. Nyangala kato ya atundu. Ambuta bata pala. Pona nini? Okoko détruit biso atundu te azo sara biso soni ya bangala. Hein? Oh! Mbuta bokilimba. Yo za wana zo yoka biso. Pona nini ko tindela biso ata kake beta atundu te olongola biso soni wana ya bangala. Mo ngala aza ko soutenir mopaya na kati na mutu amboka. Bangala bakenda ko supporter un étranger mouta to benga ka bango bauta. Un mouta na kati amboka. Jamais dit jamais vu et pas bangala. Ils n'ont jamais soutenu, ils n'ont jamais accepté et te mouta a kokonza bango. Metala atundu abuki principe wana ya bangala ya boya en tout cas ba mama batata bandeko eza soni abuki principe ya bakoko oya ete mopaya mouta to benga ka bango bauta bakoki jamais koya kokonza mabe na biso. Alors donc bino boza koyoka biso pesa moko na biso courage na kati ya mboka to se débarrasser na tundu pour être soni wana en tout cas ekoka kosila abuki mobeko ya bino ya bakoko na biso. Alors ba mama batata bandeko bana lisanga atimanti l'air est très grave, l'air ezali grave donc tozana ton ya compromis za te tokoki kozela te mot d'ordre moko yuta solo penda na bapaya tosala ndenge nini tokoki kosala. Non, tala mwasi oyo niki ale ake na mboka wana ayebi très bien que moto aza kokonza mboka oyo c'était clandestin. Hein? Est-ce que na mboka na bango bakoko ndima clandestin ke na ko diriger na mboka na bango na États-Unis? Bayebi très bien que moto oyo aza illégal na mutu ya mboka. Alors baza ko yebisa que ba organiser ba élection na 2018. Oh, elle devait venir avec un mot d'ordre, dire que non, en tout cas, Kanga Bisaka na okende. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce pays parce que Mboko ezali ayote. Voilà le message qu'elle devait amener à cet étranger, à ces clandestins. Quoi que le Banabiso va organiser l'élection en 2018 avec un étranger à la tête du pays? Non. Les Congolais, prenons-nous en charge pour se débarrasser de cet escroc, de ces clandestins Hippolyte Kanambe. Il est temps que l'on soni oyo et que suivi biso na kati ya mboka. Mais l'air aux religieux, soit disons des religieux, qui disent que toute autorité vient de Dieu et que oyo bazo kamamboka awa ezali oyo baponami na Nzambe. Quel est ce Dieu là qui peut envoyer nos pas un criminel, un assassin ou azo tiabino na ba fausse commune? Hein? Ou ezali ba religieux maudits par les Satan qui doivent dire de toutes ces bêtises. Le pouvoir d'Hippolyte Kanambe ne vient pas de Dieu. C'est un pouvoir satanique. Les pouvoir satanique, nous devons les combattre avec tous les moyens nécessaires à la disposition de Abisso. Mabanga, Matimbo, Makula, hein? Cocktail Molotov, tout qu'on utilise pour le pouvoir satanique oyo ezan incarné par Hippolyte Kanambe na kati ya mboka na biso. Nous ne voulons pas Satan avant na kati na mabeye na biso. Satan sikoya vandi pendant na kati ya mboka na biso oyo azali incarné représentant na Hippolyte Kanambe.
Bomoni te pas se toni na mboka. Parce que Satan a vendu. Alors il faut to bengana Satan. Pouvoir à Satan, il faut to bengana yango. Et pouvoir on a Satan to ko bengana yango. Donc on utilisa tous les moyens à disposition d'Abisso. Il n'y a qu'un seul moyen où utiliser bah moyen surtout qu'on a à disposition d'Abisso, c'est-à-dire le soulèvement populaire. Soulèvement populaire, s'il vous plaît. Et là, comme sous ces athées, soulèvement populaire. Population, soulevez-vous. Soulevez-vous dans le pouvoir satanique où ils ont incarné par Hippolyte Kanambe, le clandestin. Alors, donc, bisogno son akati na diaspora. Et Sengali Toloba un seul langage. Plus question d'appeler cet individu Hippolyte Kanambe, le clandestin, au nom de Kabila. C'est de toutes les personnes. On a benga Hippolyte Kanambe, Kabila, donc, Azanaye, donc, collabo. Toute personne, na kati ba média, na kati na ba télévision, internet, na ba réseaux sociaux, oiseau benga Hippolyte Kanambe avec son nom de qui clandestin, Joseph Kabila, donc c'est un collabo. Alors donc, et Senghel Tolo Babiso tout langage moko, langage à un grand leader charismatique, voyant, Tobengi, Fumu Mandansemi, qui l'appelle déjà avec son propre nom, Hippolyte Kanambe, Mona Touti Rwandais, Mona Kanambe Adrien. Alors, Bama Batata Bandeko, nous n'avons plus, ne fût-ce qu'une minute à perdre, pour être tout bengana moto, Bama Batata Bandeko. Togo, vous avez le 31 décembre, parce que le 31 décembre, et ça c'est comme si qui est signé qui n'est pas d'accord, et que l'accord en gros aura expiré, donc, le 31 décembre. Donc, l'accord mokezalité entre Bisso, Baïmboka, Bakolomboka, na clandestin, wana Hippolyte Kanambe, que tous sera-t-il le 31 décembre. Donc, voilà, la mobilisation tout azimut. Pour été tout bengana moto. Mais bon, il y a bango très bien. Dans chaque pays du monde, il y a toujours un leader charismatique qui incarne, n'est-ce pas, une résistance. Et ce leader charismatique qui incarne la résistance doit être sur le terrain. Et les lobbies sotozali na un leader charismatique où Aza ko incarner cette résistance, Aza sur le terrain, c'est pour moment d'Ansemi. Suivons-le, suivons son mot d'ordre, suivons ses conseils, comme ça nous allons nous libérer. Refusez son conseil, ses conseils, refusez son mot d'ordre. Cela veut dire qu'aller à la compte de notre libération. Alors, c'est pour cette raison. To sengina ba parti politique yon surtout. To sengina ba organisation yon surtout. Biso yon surtout. To terema comme un seul homme. To loba un seul langage. Le soulèvement populaire pour chasser cet imposteur à la tête du pays. Il est temps ya kolongola soni wana. Et to sengi na ba média sur le terrain. Il est temps ya ko la complaisance na moto wana. Ya ko sala ka ba complaisance na bino, ya ko sala ka pembe na ye, ya ko sala ba allégeance na moto wana, na l'imposteur wana. Alors sinon bino pe bokoli ambano na bino de que to bengani bato wana na kati ya mboka na biso ya mabela bakoko na biso. On va vous chasser comme toko chasser ba Mende, on va vous chasser comme toko chasser ba Tundu, on va vous chasser comme toko chasser non pas ba Seokitundo, ba Olenga Nkoy, hein, ba Chibala, hein, ba Badibanga, tous ces escrocs collabos. Hein? Ndenge toko benga na ba Mozito, toko benga na ba Kizengi, hein? O ba sala ke ba légitimer l'étranger mopaya kati ya mboka na biso. Et puis ils disent que bon voilà, ils ont l'idéologie, il y a le Mumba. Quel est ce le Mumba là qui doit accepter que hein,
mopaya aya kokonza bango deuxième colonisation ya na kati na mboka na biso de menteur. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti oyo wana ezali mobilisation to yaki nango na tongo ya lelo bama batata bandeko parce que l'air ezali très grave. Alors donc voilà esengeli to faire passer message na bandeko na biso banso oyo baza na kati ya mboka parce que baleza na kanabino baleza na kanabino bana Congo baleza na kanabino ba mabota nyonso ba tribu nyonso tout oyo ezali ko constituer ko composer donc la République démocratique du Congo baleza na kanabino boyoki bana Goma baselemi tolingi to yoka bandeko mosusu na Katanga na Boyoma na Équateur na Congo central na Bandundu na Kinshasa to yoka déjà ébullition babanda ko mona ete en tout cas makambo ye mabe. Alors na diaspora esengeli biso nyonso tout toloba langage moko langage na ba réseaux sociaux moko langage moko ezali soulèvement populaire. Plus question à kolobela kabiso makambo ba élection na kati ya ba réseaux sociaux. On n'a pas besoin des élections na kati ya ba réseaux sociaux. Non. Langage moko soulèvement populaire. Lelo lobby tina sukambula. Soulèvement populaire zukasto benga na bato na baken. Et nous devons dire à nos compatriotes d'utiliser tous les moyens nécessaires à disposition na bango pour chasser ba okipawa. Voilà tel est le mot d'ordre mama batata bandeko tuzako pesabino na tongo ya lewa mama batata bandeko en attendant la déclaration du grand maître Fumomanda Nsemi où azako incarner la résistance sur le terrain na mboka ya République démocratique du Congo. Voilà mama batata bandeko boyebi yango très bien que chaque peuple na mokili esengela en a un leader charismatique où azako mona musika où azali teinté de la spiritualité. Pambate, un politicien sans valeur morale et spirituelle, c'est un danger public. Et quand on parle de la spiritualité ici, on ne fait pas allusion à la spiritualité étrangère. Aux autres là, Samino Pongi, que heureux aux pauvres quand ils verront le royaume des cieux. Hein? Biloko yon se koti kanamo kilo, yobison se tokena na lola. De la foutaise, c'est de la blague, escroquerie spirituelle. Parce qu'on a besoin de mater en dengwana. Alors, tout politicien, spiritualité, c'est pour venir vous endormir. Et singeli tout politicien, azana kati yaboko konaye. Alors, on a beaucoup konaye. Donc, un politicien sans valeur morale et spirituelle, c'est un danger public. Pourquoi c'est un danger public? Parce qu'il y a un raté. Alors, le corps à pouvoir, il y a Satan, où ils ont incarné par Hippolyte Kanambe. Alors, il s'est engagé par tous les moyens qu'on a à disposition pour être toti kanakimia nambo kanabiso. Mato domingi nabino banso, oyo, bolandi solo penda, donc, sensibilisation, mobilisation, oyo, toiko pesabino na tongo adela. Alors, pona kosuki sa, tokei solo penda, na likambo etali ko batela nzoto. Le grand maître Fumomanda Nsemi, a pesi solo pena en tout cas conseil na bande konabiso na likambo etali ko batela nzoto parce que toza na bosenga ya koza na bonne santé pona ete to bunda bitumboyo tina suka na yango. Et voilà tokoki kotanga yango na Congo Dieto koki kotanga yango na Congo Dieto 32-39 le grand maître Fumomanda Nsemi parle de la réhabilitation de la santé de l'homme sur la planète Terre. Pour réhabiliter bokolongonu ya bato nakati na mokili. La médecine moderne a fait beaucoup de progrès pour sauvegarder la vie de l'homme sur la Terre. Néanmoins, il est très important de le savoir que nous sommes un règne de la nature sur cette planète Terre. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, le règne angélique, des génies et le règne divin. Donc voilà, la médecine moderne, et ça li pendant progrès moderne pour été et quoi ko battre en tout cas, bon moya bato na kati ya mokili kasi
eza nango très important que boye bango ete biso nyonso tout tozali en tout cas hein, na kati ya mokili oyo donc hein, nguya oyo uti na kati ya mabele oyo toza na yango bokuti kuna ba nguya ya biloko nyonso tu hein, ya banzete hein, ya banyama hein, ya bato hein, donc tozali ba génie tozali ba nzambi na kati ya mokili oyo. Prenez l'homme et purifiez-le, élevez son taux de vibratoire et vous obtiendrez cet homme de grande énergie appelé Dieu. Kamata moto, tiaye en tout cas, purifiez ye, longola ye mabe na kati na ye, longola ye mabe na kati na ye, parce que motaza na mabe mingi, longola moto tie longola ye mabe na kati na ye, bokomona ete, moto wana, akokoma na nguya moko munene lokola nzambe. Pour les Bukongo, la religion écologique des anciens sémites noirs, dont les Bena-Congo sont les descendants en Afrique centrale, la réhabilitation de la santé de l'homme passe par l'hygiène de notre environnement et la consommation du miel comme nourriture et médicament. Na bonzambe na biso na Bukongo, na kati na bundu dia Congo bien sûr, parce que c'est la seule religion écologique. Il y a ancien sémite, c'est-à-dire bakoko na biso akalakala, yango eza kote ya biso boye, parce que mate wana bokoku tango na religion coloniale ete, na ba secte coloniale ete. Yango eza koloba na biso ete. En tout cas, pona kotombola bokolongono ya bato, elekaka na likambo etali solo penda bopeto na mboka. Et puis na kolia mingi miel. Kolia mingi ba miel. Hein? Poki. Parce que yango ezali en tout cas kisi mon nom monene pona nzoto na biso. Mon nom monene. Car en effet, le miel est à la fois une nourriture et un médicament qui nous attache à la nourriture. Chaque arbre naturel a un principe actif, donc un médicament spécifique qui transpirait plutôt dans la fleur de cet arbre et à très petite dose. Donc, pourquoi miel les acquis simonène? Les acquis simonène parce que ba miel outil et pas ba njoi akenda koliaka ba biloko o ezana ba nzete ake ozwa ba nzete parce que oyebi ba kisi oto ozwaka e utaka na ba nzete. Alors siko ye mpoki njoi akendaka kuna ake kolia ba nzete wana aye kosala yango miel esali yango poki. Alors na tango wana ya sali yango poki ekomi donc médicament ekomi kisi parce que ba nzete oya uti kozwa partout aya sangisi yango wana ekomi sikoyo kisi monene pona nzoto ya biso bato. Lorsque l'abeille vient bitiner cette fleur, elle prend le principe actif de cet arbre et va le déposer dans sa solution qui deviendra le miel. Et une fois que l'abeille aura bitiné dans plusieurs fleurs de la forêt. Donc voilà. Tango nzoi akei kozwa na fleur songolo pakala, aye kosangisa yango ekomi miel, tala esika wapi kisi monene yo ozwi. Okozala susu na ntina kozwaka ba médicament ba kisi mosusu oyo artificiel ete kasi yo ozwi na kisi naturel à travers ba miel. Mpoki. La solution du miel est donc un ensemble de plusieurs principes actifs puisés dans plusieurs arbres de la forêt et mis ensemble par l'abeille. C'est donc plusieurs médicaments à petite dose mis ensemble dans cette solution que nous appelons le miel. Donc, miel ezali pona nini, eza malamu, parce que zaki simonene, parce que njo ya kendaka kozwa na banzete nyonso, na mwa ba petite dose wana, mwa dose ya mike, azui yango nyonso aye kosangisa yango, atie yango na kati ya miel, alors tango yo meli miel, ta yo meli kisi nyonso
o eko salisa yo eko sunga yo na ba pasi nyonso tu oza nango na kati ya nzoto. Quand l'homme consomme du miel chaque jour, il augmente la dose de chaque médicament dans son corps. Ayant atteint la dose voulue dans son corps, ces différents médicaments commencent à guérir toutes sortes de maladies qui malmènent l'homme. Petit à petit, ces maladies quittent l'homme et son corps qui est régénéré retrouve sa sagesse et sa bonne santé. C'est agréable, hein? Mes chers frères. Tala moto boza ko négliger. Boye bizangai, chilombo. Hein? Mais parce que bino boza trop aveugle, vous suivez n'importe quoi. Chilombo, à quoi peut ça bino de pareils conseils à santé? Hein? Olenga ko, il peut vous donner de pareils conseils à santé. Hein? Boye bizana nongai. Tous ces batouana, batouana. Voilà un homme qui vous donne tout. La santé, la spiritualité, la politique, ils ont surtout. Ça, c'est vraiment un génie. Oyo biso vraiment baimbo katozana posanaye. Une fois que à la tête du pays, par exemple, mais c'est fini, c'est un développement extraordinaire. Voilà les grands maîtres alobi. Ceux qui bozo li a miel mpoki mikolo nyonso oza ko augmenter dose ya médicament na kati ya nzoto na yo. Et puis tango atteindre dose oyo ezali nécessaire na nzoto ya médicament oyo consommé à travers miel ekobikisa ba maladie ba sorte nyonso tu ya bokono oyo za na kati na oyo za nango na kati ya nzoto. Et malembe maladi wana ekobanda kolongwa na kati na yo nzoto sikoyo ekokoma na bokolongonu. Voilà, maman batata bandeko. Le sucre qui est dans le miel, c'est l'énergie dont l'homme a besoin. Ce sucre est équilibré par la nature, ce qui n'est pas le cas du sucre fabriqué industriellement. Omoni, sukali eza na kati ya miel. Ezali sukali oyo ezali bien dosé. Ozomana, ezali bien équilibré. Ezali sucre en nature. Alors, donc, maman, tata bandeko, ce qui n'est pas le cas, naba sukali obino bo meraka. Il y a ba industrie. Sukali obino bo meraka ba compagnie multinationale. Sukali ya mabe. Ce dernier sucre est nocif pour la santé de l'homme. Ce sucre vous ronge les calcaires des dents et vous donne des caries dentaires. Ce sucre vous sature le corps et vous donne le diabète. Ce sucre est capable de vous entretenir l'estomac, etc. Mawa. Na bino bato boli akasukali. Bino bato bo konsoma kasukali otala te. Okozo goli ali wana yo. Le grand maître alobi, sucre wana industriel. Ya ba compagnie multinationaux. En tout cas, sukali wana ezali danger pour la santé na bino, ezali poison pour la santé na bino. Sucre wana, en tout cas, epesaka ni ba carie dentaire, hein? Donc, sucre wana, en tout cas, ekendaka kotonda na nzoto ye kopesa ba diabète, omoni bato ebele bakoma na ba diabète à cause ya sukali. Sukali. Sucre wana, en tout cas, ekendaka nini? Ekendaka kobebisa estomac na yo. Ebebisa estomac ba mama batata bandeko. Boliaka sukali te. Ezeloko mabe. A partir ya lelo ndenge bozwi conseil oyo, bokoliaka lisusu sukali te. Ezande bozo lia liwa na bino. Miel, lia yango, le grand maître apesi matea. Pour terminer, le mystère de la réhabilitation de la santé de l'homme sur la planète Terre se trouve dans le miel. Car le miel consommé par les grands initiés Congo est le secret de la longévité de leur vie. Ainsi,
nous avons connu des grands initiés Congo qui ont vécu pendant 100 ans ou plus. Notre recommandation à l'homme de la planète Terre de consommer le miel va réhabiliter sa santé sur la planète Terre. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Voilà les enseignements gratuits de grand-mère Azako Pes. Gratuit. Et takabiso tozako transmettre biso bino yango gratuitement. Ça que to senga bino ata moi quelque chose que non. Tindela biso eloko moi mbongo songolo, to somba ordinateur, to somba boye, to somba eloko songolo te. Toi nango na besoin te. Toi na besoin ya mon solo na bino te. Nous allons contacter que moi ba petit moyen de bord toza nango. Ce qui est ordinateur kufi to ko somba kaka na moi petit moyen de bord na biso. L'essentiel est ça pour la nini, tous en a souci, il y a quoi informer bino, il y a quoi pesa bino de bonnes nouvelles. Mais ceux qui vont avoir moyen ils allaient. Et c'est Nebosunga, le grand maître Fumomanda Semi, et par rapport Azako Senga ba moyen, pour être abunda bitumboyo. Mais qui bouge jusque-là? Pour ça, bon, vous contacter en tout cas, Mbutandombe, vous contacter, n'est-ce pas? Nendombasi, vous contacter Bango. Alors, ceux qui vous en ont numéro na bango te, bo tinderanga message, na ko pesa bino ba numéro na bango, bo contacter bango pour bo tinda moi quelque chose parce que le grand maître Fumanda Sema a besoin de moyens pour na ko bunda bitumba oyo ya colonisation toujours rwandaise. Voilà. Donc, la mystère, il y a réhabilitation à santé à Moki ya bateau. En tout cas, yango en tout cas, na kati ya mokili oyo, ezali na kati ya miel. Mbongwana pona ko bikisa bokono eza na kati na nzoto na yo eza na kati ya miel. Lia miel ndeko. Enseignement gratuit tozopesa bino. Lia miel. Pamba te miel oyo ba grands initiés Congo babandaki kolia eza na secret. Mabombami ya nini? Ya kobatela bomoi na yo mosika likolo. Et par rapport au vendre même na kati ya mokili mbula kama même plus. Alors donc yango wana bama batata bandeko to yebaki ya solo ete ba koko na biso na kalakala babandaki kovanda bambula ebele parce que secret ezalaki na kati ya miel. Yango na recommandation ya le grand maître Fumanda Semi pona bato yonso na mokili, pas seulement que na bana ya Congo, mais bato yonso tu ya mokili, ezali ete biso yonso tolia nini? Miele. Biso yonso to consommer nini? Miele. Voilà la recommandation à l'écran maître Fumanda Semi. Biso yonso tolia miele pour ete to batela bon moyen na biso, pour ete bokono yonso eza na kati na nzoto na biso eko kolongwa, alors tala baba batata bandeko bozwi mateya ya ofele oyo ke bofuta ata mpata te. Matondo mingi na bino banso ba batata bandeko pona le grand enseignement il y a le grand maître Fumomanda Semi. Voilà, ingeta Ibobo et Ibobo. Voilà bama batata bandeko maye oyo tokumemelaki bino na tongo na lelo yango na bama batata bandeko tokutana bino lisusu mbala ya sima. En tout cas toujours si 3 fois 2 radio Kacho Papa comme Congo bololo. En tout cas tokoya komelisa bino lisusu mokolo ya vendredi mokolo mwa mitano ya mposo. Alors donc botika na kimia ya bakulu. Que vive Fumomanda Semi, que le Seigneur à Congo le bénisse et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo Matondo.